Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur Kisongi Songi officiel. Bienvenue surtout na chaîne na biso ya kitoko. Bienvenue na batu nyonso ya sika. Bienvenue na batu nyonso ya kala. Bandeko nanga lelo na kisongi songi officiel tomemeli bino histoire moko ya kitoko, histoire moko ya bien. Alors na eko senga na bandeko nyonso, en tout cas bozwa bakiti na bino, bovanda to solola, bovanda boyoka masolo moko ya kitoko. Vi oyo to vivre bandeko nanga, eza vi moko eza na ba surprise ebele. Eza vi moko ezoya na makambo ebele. Mosusu tolukaka makambo te, mais makambo eyaka yango moko kaka. Eyaka penza yango moko kaka bandeko nanga. Yango tozalaka toujours vigilant et vigilante surtout dans la vie. Bandeko nanga avant tokota na mwa histoire na biso ya lelo, kandenge toyebi, chaîne na biso eza chaîne moko ezokola malembe ezokende nango malembe yango toye kosenga na bino nyonso bokota sika penza na chaîne na biso ya kisongi songi officiel toye kosenga na bino bo s'abonner massivement. Abonnez-vous. Tango bozo s'abonaka bongo, bo salelaka biso ba partage, bo salimwa ba partage na 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes et kosala biso malamu mingi. Bobo sana pete ko klikaka sur la cloche de notification. Pourquoi ko cliquer kuna? Parce que chaque fois que Kisongi Songi officiel abando tiaka ba vidéo ya sika, en tout cas boko zala na bino informé directement. Voilà. Makambo na biso ya lelo bandeko nanga eza makambo moko ezoleka na famille moko, famille kaka ya ba congolais, eza te que non famille moko soki ya wapi te, ba congolais de père et de mère, eza donc histoire moko ya kindoki. Histoire penza ya kindoki bandeko nanga, makambo moko ezosala pasi penza na motema. Histoire eza ndenge nini? Mama moko abota bana na ye 4. Donc bana na ye wana 4 bango nyonso baza en vie. Bana wana ba 3 baza basi moko ya mobali. Sikoyo mama wana histoire ezalaki ndenge nini? Mama wana babotaki ye na famille na bango bazalaki pe mibale. Bino moko boyebi na tango akala la plupart ya ba papa to ba famille ebele babandaki penza kosambela makasi te. Kosambela penza ya makasi ezalaki nango te, ezalaki kaka tokende na biso kasi soki batu mosusu bakende église bake na bango, mais batu ebele babando ndimela na bango na makambo ya bukoko. Yango babando ndimela mingi makasi na batango wana. Siko bango pe na famille na bango ezalaki bongo, babando sambela na bango te. Bango ezalaki kaka kondimela bukoko. Alors, tant babotaki bango mibale ye na grande sœur na ye, et yaki kosala que non, papa na bango azalaki na posa ya mwana mobali. Ameki mama na bango kandenge boyebi makambo kobota e bando ya lisusu te après kobota bana na ye mibale. C'est ainsi que papa a proposa mwasi na ye. Alobi naza pe na besoin ya héritier, naza déjà na ba héritière mibale bana basi mais naza na besoin naza na posa nazala pe na mwana mobali. Ata soki mwa likambo eyeli biso toyebi ke na ndako toza na mobali. C'est ainsi que mwasi na ye accorda ye. Alobi na ye papa, pas de problème, okoki na yo kosala nini? Kobala. Okoki koluka mwasi comme ça bobota. Et kosala ke non, papa wana pe ake kanenge ezalaka ba papa amoni mwasi asepeli na mwasi aye pe a présenter mwasi na ye ndako ya liboso. Alors tango aye ko présenter mwasi pe andimi. Mwasi kondima wana, je m'excuse, mwasi ya liboso wana ndimi, baye ko sala nini baye ko balana. Baye ko bala mwana na ye ya mwasi na ye plutôt ya mibale. Tango baye ko balana, bakomi tango akobota mwasi ya mibale wana pe ake kobota mwana mwasi. Sikoyo,
Et ko sala ke papa e ko vanda comprendre que non, ah, c'est que ngande naza na mabota ya bana mibali te, donc côté nanga nazaka na mabota bana basi. C'est ainsi que papa wana ayaki kopesa mwana na ye ya misato oya botaki na deuxième femme, aye kopesa ye bolingo makasi na affection penza ya makasi koleka bana mususu. Tellement alinga mwana na ye wana mingi makasi. C'est ainsi que mwasi na ye ya liboso na bana na ye mibale wana bakomi koloba, donc bomoni papa na bino alingi mwana wana koleka bino. Alors il faut bosala le tout bolelisa mwana wana ti ndenge ya kokolaka. C'est ainsi que mama aye komema bana na ye mibale nyonso epai ya banganga. Baye kosalaka ndenge basalaka bino moko boyebi ba makambo pour que ba faire souffrir mwana mosusu wana. Allez, mwana ngo pe azoyeba na ete vu que na tango akala wana ba vie de prière ezalaki nango ya malonga te. Ba okola bakolakisa ye bolingo mais bango mibale bakotaka na bango na bandako banganga bazopesa bango biloko bazosala ba déclaration ka ndenge tomonaka ba déclaration so salima. Et ko sala que non mama ya ba deba na wana akufaki. Tango aye ko kufa il fallait ba ke no vanda epai ya deuxième bureau ya papa. Tango baki ko vanda kuna en tout cas babando sepela te na ndenge papa na bango abando zwa charge ya deuxième femme. Donc marâtre na bango babando sepela te. De balobi te muto il faut ka to éliminer. De bakendaki lisusu epai ya nganga. Nganga yebisi bango ke non, il faut na kotisa bino na kindoki pour que bo gagner bien penza. C'est ainsi que bango pe bandimaki bakotaki na kindoki. Tango bakoti na kindoki baye ko boma deuxième femme à papa. Après presque 4 mois baye ko boma lisusu papa na bango. Siko leki wana na côté ya deuxième femme. Atikala neti ye moko. Bango balobi ten biso toza bayaya na yo tokozwa yo en charge. Bandeko nanga bobosana pete ko partager bobosana te ko s'abonner. En tout cas yo sala malamu mingi. Ba histoire na chaîne na biso ezoya ebele. Numéro na biso ya téléphone quand ndenge bomoni eza nango affiché. Yo peso ko eza na histoire na yo lingo obeta to lekisango na kisongi officiel. En tout cas lekisa komela biso tindela biso message tindela biso WhatsApp tokotia kombo na yo te mettre ya kobeta ka masolo pour que eya ko sauver ba âme mosusu. Voilà. Alors ba grande sœur balobi biso moko tokozwa yo en charge. Nzoka tango balingi bazwa ye en charge bayebi makambo oyo to mission oyo bazalaki nango na vie ya leki na bango. Leki ya bango pe ayaki kondima. Bango kanda wana ndenge babando kola, papa na bango abando considérer penza leki na bango koleka bango moko. Yango kanda wana babandai kaka kotambola nango. Eyaki kosala keno bake kokanga kobota ya leki na bango. Leki sans koyebaka. Bango bakandi kobota na ye na kindoki na bango. Allez, grande sœur pe aye ko sala nini aye ko kufa. Avant akufa aye bisa leki na ya lobi omoni leki na biso oyo mwana mbanda kotikela kaye mabota te na vi na ye abotaka te. Abotaka penza te yo zala wana na contrôle ya makasi pona mabota na ye. C'est ainsi que bandeko na ngai grande sœur pe aye ko kufa. Mosusu koto oyo alobi nga pe na ovanda kana mabota na yo. Aye kozwa leki na ye. Tango baye ko bala ye. Alobi na ovanda nga moko te na kotika pe leki na nga te na okende na ye parce que aye baki keno ye muto o contrôlaka mabota na ye. Alors leki na bango pe aza na ye na choix te amoni ke baza bayaya nanga papa moko bien que toza na ba mama baza ba mama moko te mais toza papa moko makila moko. Aye ko sala kino akomi ko vanda epa ya grande sœur na ye. Grande sœur na ye yango histoire siko tokozongeli na histoire na biso. Grande sœur na ye aye ko bota bana 4. 3 basi
na mobali moko. Alors sur basi wana o grande sœur na ya botaki moko tango pe akomi kokola ka ndenge ezalaka azokola na ye eye kosala keno baye kobala ye. Tango baye kobala atali mama leki na bango bien ki azalaki mwa âgé par rapport ya ye mama leki nanu babali ye te nde alobi comme ça mama leki comme nazokende na ndako ya libala nayebi nanga makambo ya mabala te nayebi makambo ya kosala te na libala surtout kobota comme ça o bando salaka nini kosunga nga. Mama leki pe andimi alobi aza mwana grande sœur nanga nakende pe kosunga ye. Akomi kokende kosungaka mwana ya grande sœur na ye azosungaka ye azovandaka kuna comme Nzambe pe alalaka te eye kosala keno mama leki ka na nzela ya kosunga mwana ya grande sœur na ye ye pe aye kozwa libala moko na ebandeli wana bandeko na nga ezalaki souffrance na souffrance penza ya makasi. Ye na mobali na ye baye kobunda po na vie Nzambe aye kosunga Nzambe aye kofungola banzela eye kosala keno ye na mobali na ye pe baye kozwa mwa bambongo basombi bamapango bakomi kotonga bakomi na bamituka. Siko bandeko na nga mabota ezoya te. Meki na banzela nyonso bake na baeglise baosambelaka rien. Bake kane balobaka o makambo bukoko o boye pona kobota rien. Bake boye donc partout mabota ezosimba te. Jusqu'à ce que mobali pe bino moko boyebi mibali nyonso bazalaka besoin ata azalata na mwana moko. Surtout mibali oyo bazalaka azosambela likolo na ye epai ya Nzambe likolo na ye na makambo mokili bandeko na ngai ezalaka pasi. Eye kosala keno mobali ayebisi mwasi alobi en tout cas ngana yo ekosimba te ifo kaka nasala nini naluka mwasi oyo akoki kobotela nga bana. C'est ainsi que libala na bango wana eyaki kokufa. Tango ye kokufa mwasi azongi epai ya grande sœur na ye akomi kovanda lisusu kuna Nzambe aye kosunga lisusu azwi libala. Na libala ngo mabota ezoya kaka te. Mobali aye kosondola ye. Mobali alobi te nga naza na besoin ya kobala ya kovanda na mwasi oyo azobotaka te. Naza na posa ya mwasi oyo akobotola nga bana. Bandeko na nga mabota ezoya te. C'est ainsi que mwasi mobali plutôt atiki ye. Azongi lisusu epai ya grande sœur na ye. Grande sœur alobi na ye comme nga pe tosi tokoli na mobali na nga moyen ovandaka awa eza te luka esika okende ovanda. Nde mwana donc mwana ya grande sœur na ye oyo bakendaki na ye na ndako ya libala pona osungaka ye. Ye wana atala lobi oyo eza mama leki na ngai abandaki kosunga nga mingi na bana comme ça azonga to ya kovanda. Nde bakomaki kovanda Nzambe aye kosunga lisusu azwi nini libala mosusu. Tango ayaki kozwa libala bandeko na nga ake na ndako ya libala azwi zemi ekoti kaka 3 mois jour mosusu alala alamukaka boye makila ezobima. Akomi komituna makila ake hôpital boye balobi na ye te ozaki na zemi esali nini elongwe. Bandeko na nga epesaki ye oyo tolobaka stress ya makasi akomaki kolela makasi alelaki penza mingi mais jusqu'à ce que moi courage moko eyaki kozonga. Bandeko na nga tellement ba stress ezalaki ebele abando yeba bitumba ezouta wapi ezokende pe wapi. En tout cas akomaki stressé makasi akomaki tina niveau akomi na ye komela masanga. Dans la journée boye akoki komela ta 10 bouteilles ya masanga chaque jour azomilaka. Alangwa na ye alangwa kapo na kolongola stress wana jusqu'à ce que mwana ya grande sœur na ya lobi na ye te tokende osambela masanga oyo eopesa yo solution te mais oyo apesaka solution ya solo eza Nzambe. C'est ainsi que ye pe andimaki alobi ça va comme ça tokende na église bokenda kosambela basambeli jour a liboso basambeli jour a mibale
ka ndenge ezalaka ba prière hein bozokende na ba prière bosambelaka bandeko na nga na kosambela wana jour mosusu ezalaki na pasteur moko visiteur bomoni ka ba pasteur o bayutaka libanda pasteur aye atali ye boye alobi mama oyebi ke nzambe alingi yo mingi nzambe alingi yo mingi lelo oyo tooloba mutu oyo alokaka yo mutu oyo akanga penza mabota na yo lelo nzambe azo expose ye ye kutu atali na église alobi donc mutu wana azalaka ka na église oyo azobundisa nga bakomi kosambela bayebisi ye balobi kota na jeûne à 3 jours à partir ya jeûne wana ya 3 jours yo moko komona makambo mais pasteur visiteur wana pe asungaki ye na pasteur oyo ya église basungaki ye na ba prière bandeko nanga ye pe akoti bakomi kosambela après 3 jours basali ye délivrance na église tango bosala ye ka délivrance bongo mbala moko grande sœur na ye bandeko nanga na ndako abandaki kosokola akwei tango akwei bamema ye na hôpital boye akomi kuna azokoka koloba te bato nyonso baokamwa eza nini ka ndenge boyebi eza nini jusqu'à ce que jour moko ka boye balali balamuki bakie kotala ye na ye ndeko wana ya mwasi azalaki pe kuna nde mama wana grande sœur na ye akomi korelate histoire ya vie na ye bandeko na nga na minute oyo ndeko na biso ya mwasi oyo na obetela bino lisolo aza deja na 47 ans d'âge sans libala sans bana yaya na ye hospitalisé bandeko na nga nde akomi kobetela ye masolo moni makambo na ya mabota nga na yaya na nga nde tokangaki yango sikoyo moye tofongola yango eza te parce que bandoki bayebaka na bango kaka kosala nini kokanga bayebaka na bango nzela ya kofongola te nde akomaki kosenga babolimbisi aosenga sikoyo problème oyo tomemeli bino lelo eza ke bosunga ndeko na biso oyo na mwa baconseil bosunga ye parce que tango ayaki korelate biso histoire alobaki na biso ke azokoka na ye te azokoka ta kutu kolimbisa bango te parce que babebisi vi na ye azwa penza mabala oyo tolobaka penza mabala ya malonga mais parce que abandaki kobota te yango esalaki keno mabala wana ekufa yango ayepa na biso pe toyepa na bino asala ndenge nini na situation oyo alimbisa bayaya na ye to agarde na ye kaka kanda